sangwema likamba mabele sangwema sangwema likamba mabele sangwema indépendance chacha tozuiye okipwanza chacha tubakidi na table ronde chacha baganye o okipwanza chacha tubakidi bakongomani babunda etumba ya lipanda pe balonga atako bato balobaka Lumumba asenga indépendance précoce ifalaka tika babelge balala biso bakonza biso bobomesa yo kongola lingi be bakonza kaye kongola lingi mokaza mokonzi te bande kolongai oyo ezali bongo message toko pesa la bakongomani na kati ya chaîne ya libération molobe na bino océan de la presse congolaise mbote bonjour na bino banso bao bokolanda biso bipai biso kabula vidéo. À Kinshasa, en sa résidence de Kingakati, ce vendredi 16 juin 2023, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a réuni autour de lui des chefs de partis et des regroupements politiques, députés nationaux, sénateurs au cadre du Front commun pour le Congo, membres du mouvement citoyen et quelques communicateurs. Une annonce est sortie de cette réunion après plusieurs années de silence passées visiblement en méditation. Joseph Kabila pourra enfin s'adresser aux Congolais sur les questions politiques pertinentes d'actualité liées à la survie de la République démocratique du Congo, qu'il a dirigée pendant 18 ans et pour lequel la passion ne s'est pas encore visiblement extompée après avoir été l'acteur majeur de la première alternance démocratique et civilisée. Selon les communicateurs du Front commun pour le Congo, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a appelé sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve. À moins de 6 mois de la tenue des élections en décembre 2023 prochain, la famille politique de Joseph Kabila Kabange campe sur sa position de ne pas participer au processus électoral dans les conditions actuelles. Quelle sera la quintessence de l'adresse de l'autorité morale du Front commun pour le Congo à la population congolaise? La réponse à cette question sera connue dans quelques jours. Nabanzi bolandi vidéo na bokebi na utel ko yebisa na bino ke tozali infiltré tina kati ya bilamba la biso moko na kati ya banzoto la biso toko sukola infiltration ekota na mayo oko sukola kobanga yango mayo komelo kobanga lamba la moko kobanga pamba te mai wana yali infiltré mafuta oko pakola yali infiltré bilamba kolata infiltré mbetu na yo infiltré sika congolais akobika lolengeni okolia biloko infiltré na zongo inene na zongo ike oza infiltré congolais akobika ndenge wali flash ya koloba mwa moke mpona bapeuple congolais bolandi mai mapinga alobi lolenge nalobaki mokolo nalobi nazwi yango mpona kotalisa ete tokoloba pamba te tokotalisa la bino na chaîne ya libération ete bosabone massivement babone na biso boconsommer bobunda etumba oyo tokobundala badongolo miso bobunda etumba oyo tokobundala bato mabe oyo bakodestabilize chaîne na bino ya libération toali bayi ke 19 000 quelque chose ceux qui beaucoup consommer du début jusqu'à la fin beaucoup liker beaucoup partager le lien mon mère de Bruno Salaka beaucoup tcha ba suggestion ba commentaire pe ba j'aime na bino et tumba on est koza makasi pas maté ba vidéo la biso pe ba dénoncer ka yango au moins telle vidéo longo telle vidéo ba longo li pona nini bino beaucoup consommer te mais beaucoup lugara ka to ça la bien mosala ma pinga le to soli mo moke ebimi olati teni pona nini bolelia wana l'armée est collée la bongo peuple a collé la lolenge bongo boko luka sécurité za la mboka alobi etikali na yo kaka na nzambe mapinga alobi makila pour le kolo na talisi bato alobi etikali kaka yo na nzambe peuple congolais boko mona esika tokomi boko mona esika tokomi
mapinga ye pour ko sala mosala kala nzambe teni na yone ya nzambe malobi totikeli yo kana nzambe parce que mapinga tali na ko yeba te lolenge kani makama biso bako bima tango to bani makama solo tiliki pi ya mboka Felix alobi toko yeba te lolenge kani nyoso toko sala ko bima libana ngalo baki yango tela bemission na binanya te koko makambo eko bima eboko yokate mapinga yoki ese ngala bango to alesi ka moko to sola ki na bango metao moni vidéo na bitika nazo yango yali abiso te pona zongi sabo moni ete chaîne la longueur d'avance molimo na nzakombe ali kati na biso molimo nzakomba mpamba nzamba mpungutulendo ako konto pe to koloba bosolo melikambo te lokola lingo ya nzambe tata to kotika te to kotamba mobele bongo to kozaba to na bolema te infiltration pona nini to kosisa likambo oyo te pona nini likambo eko tikala te mapinga leli boko este bakozwa konga kozwa baba te bani na sekele te nini esali ke bayi kongomani baza na sekele te nini esali ke l'armée elela lolenge oyo bana ngala kunya dolanga bomoni likambo Kongo bayi mapinga babeleli bayi mapinga bafundi bandeko bango pa nzambe pamba te to ali bakongomani toko wanga likambo la biso po toto bimise ekolo ya biso na kati la libulo yango ekoti ebongo boni yo koteka boko mona pona niso to lobi bolongo la ba Rwanda la mitu ya mboka bilo boboyi comment Rwanda botie na sécurité ya mboka Rwanda akokamba DGM roi te to boyi bango te lokwa bilo pe bolingi bango to loba na lokwa bino mais beaucoup ko tia bango na ba institution te ya mboka beaucoup ko tia Rwanda za na police ya biso te Rwanda za na armée te base ya mboka na ba DGM na bisiko ilongo bani ba Rwanda ba ko kamba ba ikongo mali bali na sima bobo yebisa ngai boko ah likambo ya pasi na moto ya francophonie ko ya a rwandaise bobo yebisa ngasika eloko nini o biso to komema lelo bokutani ya basi banso ba première dame ya bayiba filika toko boya te balikanisi kitoko bali nango mais na moment oyo eko jouer nango rôle te la kati ya République démocratique du Congo eko jouer rôle te pamba te bayiba filika la misusu bako bika malamu misusu pe bako bika la bango malamu te okomona pe bako ya bango no sote na babikolo misusu pe bako ko boya la bango lokwa ba Sénégal bako bonde tumala bango ya délivrance soki bakoye ko salake bo pesa bango moyena quelque chose pour invitation ya biso ba kongomani soki to bengisi bato ça veut dire to ko bimisande katuku bianze ko kende ba mama la tango bakoya ba yebi ba yene toko tango bakozonga la mwa biloko politique ya Congo ya libongo mais biso soki to keye pa bato to koye ko tika poto zonga maboko polele donc oye ko sala malelo ezali kaka ntekela kati ya mboko ya na matanga na kati ya mboko ebongi to réfléchir na kati ya mboko avant to sala initiative moko songole sengeli to tala bunagana ezala maboko na biso to na maboko ya bapaya minyembwe yali na maboko ba Kongo mai to na maboko ya bapaya esengeli avant ya ko sala likambo to bongisa yambo to kende ba initiative yali mabete ba première dame bakutana ba solola bali ya moyo ngbele makbanga mais na biso la ngonga oyo ça ne passe pas hein batu basepelaka te tango sika baninga baye kozika baye kosola nini ba première dame basala nini parce que bango bana pouvoir te mibele bango bana pouvoir bango bakosala nini baza ko accompagner mibele bango na nini est eko kufa les premières dames boko losala ngona est rwandaise akolonga na mboka na yako yawa est biso bango to koyokana Kagame notre président a dénoncé plusieurs fois que za Kagame mutazak derrière makambo ezo salama. Mais ce qui épouse à Kagame et passe à la première dame Nabiso. Ce n'est pas ça traîtrise mais autres de la lelo. Moto na mobile na ngaba na guerre ngana eto solo. Vous voyez ezangate to ça la thématique ya général alobaki yango liboso ya nini. Congo ko bongate. Parce que moto azobundisa biso aza camarade ya l'un de nous. To ça ne politique.
tant to solola le kuku ekozala te ya zuma yebisi mabiso akei nango biso pe ayeto tikali mais na sima nango ye na mobali na ye babomi biso Congo to réfléchir tozala musala ya kosala ebele na kati ya République démocratique du Congo tozala musala ya kosala ebele initiative ya mabete mais ce n'est pas le moment parce que Congo a besoin ya kobunda pas zo lipanda Congo azana posa ya kobunda po indépendance na yezo valeur Congo azana posa ya kobunda po azala libre Congo efa bunda po azala mboka indépendant nous sommes pas indépendants toujours dépendre kaka la bato nous sommes dépendants un grand pays comme la République démocratique du Congo un grand éléphant au pied d'argile un grand éléphant le Congo au pied d'argile Congo za côté le matin ma koleko bukala po poya moto c'est ma kolea mike okomona moto la zui défaut parce que loko simba ka poya moto ali makolo mondelo la bengal bia océan batwa mais au Congo éléphant au pied d'argile il se tient pas debout c'est comme ça ba critiquer Congo le lengo de Congo ko perdre ma valeur la crédibilité tous ça encourager les canisi mais ce n'est pas le moment nous ne sommes pas contre que la première dame bakutana mais ce n'est pas le moment parce que Congo est à la matanga Congo est à la viol Congo est à la traîtrisme et c'est ngel makanisa ba Congo mane vanda baluka nini bakosala kabuya vidéo Ola ta teni pour trahir. Bosala eloko boyekei, bosala boyekei, bosala boyekei, boko ta réunion ekei, bo ekei. Problème exact. Continuez kaka ekende kaka. Mais jour moko yondo ko kende. Trop de traîtres à tous les niveaux. Loyauté zéro. Même à ma solo ya pamba ekei. Bon planifier mouké EKI. Mais entre-temps, on l'a dit teni à FRDC. Et puis au lobby, je suis loyal. Et puis Nassou Kolobi n'a prêté serment. Il n'y a pas de problème. Les seuls juges, les Zanzan. ezali pasi pe mawana kati ekolo ya biso Congo tokobetaka kambela ngonga ngilele ngonga ngilele ngonga ngilele ngonga ngilele ngonga ngoyo yangoyo tango ya kolela o yangoyo tango ya konga yangoyo tango ya kobunda oyo tikanga na loba one kolo oyo tikanga na sasa na Congo biso telingi nini obe Congo biso telingi nini olipanda ezala pe ya solo bitumba balumumba. Kabila sort de son silence. Kabila alobi trop c'est trop. Kabila alobi ngai nde laza faiseur ya pouvoir. Kabila alobi ngai nde Kabila a interpellé ba généraux. Kabila a interpellé équipe na ye kaka nde bomoni wala la vidéo. Kabila ki la réunion mokolo mwa lobby moleki. Lobby moleki Kabila zalaki bongo na réunion na ye na batu na ye. Les Raïs Kabange, les China Rambo. L'homme de Kara, le grand professeur de la université de Kara, est à Télémi. Alors maintenant, l'heure est venue, Kabila doit agir. Mes frères et sœurs congolais, compatriotes, qu'on se dise la vérité. Ce qui Kabila a osé, Kobima Libanda, pour la face de la République démocratique du Congo, à quoi arracher pouvoir. À quoi arracher pouvoir. Parce que dans le langue oyo,
opposition to pouvoir ya Congo eza komema biso Kabila kobimisa guerre na mboka oyo tango Kabila kobimisa guerre toza incapable ya kobenga na ba Rwandais na mboka na biso tango Kabila kolinga sala face ya guerre bande kolange kozala guerre ya kosakala te ekozala guerre ya kosakala te tango Kabila kotelema parce que y a les Américains bakele koluka Kabila po Kabila telema siko bomoni yango na ote koloba la bile boboyaki il y a une délégation ya Monusco ekelaki kuna Kabila telemi après nini basololi nini bayebisi Kabila tango bakongole bokolala soki Kabila telemi lelo bino bokosala sikoyo nini soki Kabila telemi bokosala nini parce que derrière ye bomonde ya bato bayaki pourquoi les Congolais toi mayele te nayebi te to mpe mayele eleka biso eleki vitesse eleki eketi na lufutoto eke tout à la kosala accident toboyi kote la vérité en face aujourd'hui l'homme de Kara a brisé silence na ye abengisaki bato na ye bakabila baza partout bakabila baza partout et puis bakabila bakabaka et puis bakabila bakongolais babelela ye papa Kabila papa Kabila sala ozonga tala bana baleli oh papa Kabila balembeli ye balobi babomele biso Kabila totikala na yo raise bayembeli sikoyo bakongolais totala yango na lisu mibale est-ce que c'est le moment Kabila za le bienvenu est-ce que c'est le moment Kabila azonga la kati ya terrain ce n'est pas que ouverture moko boya mabezo salama na Congo et qu'on ça bien et qu'on ça mabe tout peser pour et contre Kabila a brisé silence naïe. Kabila a se réunir le 16. C'est bon vendredi si je ne me trompe pas. Kabila a interpellé Conscience Abatuna et BCS Koto Telema. Pour Kabila à Telema, il faut délégation pour que le la Kengakat. Pour Kabila c'est la réunion et c'est la face d'un gouvernement en place. Il fallait qu'il batte mon bac alors pour le moment, les États-Unis sont à grande puissance. Les États-Unis sont derrière le sous Kabila. Alors force à quoi ça gouvernement, pas à quoi ça Congo. Parce qu'on suppose que Kabila a commis bien aimé. Tant que Kabila koya, a coupé sa bango, c'est quoi parce que Kabila a commis mayele. Et puis Kabila a s'imposé na bango. Kabila tangi na Congo. Kabila tangi ba Congolais. Et maintenant, na yebi que soy bazongi siye. Kabila a travaillé, les Kaneng a travaillé avec les Bosso. Les Congolais doivent s'attendre la nine. Les Congolais doivent s'attendre la nine. Pourquoi Bissomoko doit mettre Mama Bebo? Nos députés, Papa Mbosso, pourquoi Bolingi Mbokate? Papa Bachi, sénateur Nabiso, pour l'année Bolingi Congote. Ba député pour nani bolingi mboka la binoté. Vous croyez que le pouvoir est éternel? Nzambe est éternel, mais il nous a montré par la mort. Pas l'éternité naie. Nana kotika libéra na libéra. Ce qui peut-être Nzambe a kufa quitté pour abima moli moi c'est quoi? Peut-être ngeza malam pour la mutu na robika na libéra tazo sala mabe. Mais est-ce que maloba ya maïma pinga wane bangi sibilote pas recourir pas Nzambe abele li divinité alobi bisote mais Nzambe nda ko futo tango ote kamboka na yo le tumbe ko changer forme. Il y aura aussi les gens qui vont soutenir Kabila et batela bazaka ba congolais. T'as la place toke na mboka la biso.
ta la place to memi ekolo abiso c'est quoi to bon aka miso epai na ye mokili na yende to kozwa lisungi ya pasi na biso peuple congolais bozala peuple ya moto te bozala peuple ya ekolo ya bino boyoka pasi na bino moko peut-être histoire yosala bino défaut po boyebi yango malamu te etumba bino omonaka lumumba hero bozotangaka bato botangaka wana po bapimela bino mayele ya kotanga mpe ya koluka lolenge nini koyeba histoire ekolo ayo bateyo mingi bobeli na lokota ya lifalancé batalisa ote na lokota na yo moko polo bakoyeba bosolo kundola yango na pasi na motema yango lelo bokomona makambo ndenge ekoleka boye okoyoka lokambo ya ekolo na yo na pasi pena makasi te po ete lisitwele yango bakomela oyo yango na lokuta kasi lisitwele yayo ezali ya pasi pozwa bonsomi oyo mondele apesaki yango na pete te yali na bato moko bamikabaki bomoi bwa bango lokola mbeka ndenge oseye de la presse amikabaka lokola mbeka la chaîne ya libération bokobundisa ntongo midi pokwa mpona kokumbelaka bino bobele makambo ya bosolo mpona kotalisaka bino pole ete moi kongomani teleme kokangama na nsima ya bato te zala nano yo moko moto boni omisali moto nyama babetako befimbu wana makasi te akomotombola mongongo po ete yo bika wana makasi te akomisala kanza mpe biblia elobi bobele bato la kanza nde bakoyingela bokonzi ya likolo nzambe ali goyigoyi te nzambe ali moto la bolema te nzambe ali moto atelemi lokola moto boni ekolo ya biso basakalaka ya biso boye boni ekolo ya biso moko mpe toali na pema te bato moko bayaka mpe banyataka likolo ya mitu na biso mpe biso tobimaka lokola bato ya bolema te kongolo ali moto na makasi lamuka longba na goyigoyi longba na mayele mabe oyo koteli yo longwa na komiteka longwa likolo ya safu oteka ndeko na yo likolo ya ngwele likolo ya kotosi likolo ya nchuchu otekaka ndeko na yo longwa ndeko ya ngai longwa teleme sala mosalamu ayo lolenge koki ndeko na ngai ya un temps pour chaque chose nzambe ali capable ya korenverser biso azongisa biso kati la bombo soki tokoyoka te parce que bokonzi na ye ezali bobele ya ye lelo etumba ekolongwa wana ya bloc de l'opposition lelo ekokoma guerre ya bakabila sikoyo ekolongwa guerre ya kabila ekokoma guerre na kabila contre UDPS parce que wana sikoyo tokomona guerre civile o bango soki baleki makasi bakozwa parce que bango balila bato balila makasi koleka biso soki elenge bolobaka kabila za étranger seke rwanda koaccompagne ndeko na ye kabila uganda kozala nsima na kabila botala sikoyo bato nyonso bokotela este ala bakozala nsima kabila sikoyo baye mpenza kozwa bokonzi ya bango mpenza na pete pamba te kongole okotika maboko kongole akobeta mpe maboko kasi soki babotoli biso esu bokonzi yango tokosuka wapi peuple on libère pas un peuple se libère peuple simba bibundelo okoki po tozwa indépendance na yo ntango ezali mabe tokofete lelo le 30 juin bokofete nini bato bakotondela banganda bato bakosalisa bikonzo bato bakotambola boyebisa ngai mpenza ntango bokotambola wana bokofete le 30 juin nini bokosala bamarche bokosala biloko ebele bamarche de santé bagroupe ekobimeki na bar emeli masanga indépendance tchatcha bokofete indépendance ya nini est-ce que vous êtes un pays indépendant ekobika lokola Congo boye souffrance ya bapatriage wana est-ce que pays eshokaka bino souffrance ya bato batika bomoi na bango bilenge na solo mabele na monoko mpe bakobima babunda etumba mpe bandima bariske batobola bango miso batia bango banzungu ya side babomo bango lolenge baboma bango bokanisaka mpe milimo na bango na bokundoli yango ya malamu bisika bavandi bazangi bangelo basepelaka bokeba bokobika lokola bala chombe bazwa chati ya maya nzambe bali na mikili ya bapaya kasi baba fazer bampaka ya batata bongo me bala bisika kolala te Congo yali ya nzambe peuple congolais telema fungo ya matoi na osabone massivement na chaîne oyo po ete chaîne epesaka bino pole
chaîne oyo mopanzi sango yango atelema ngbi likolo ya libanga pona kolobaka bobele bosolo esika o mabe ezali to koloba mabe esika o bolamu eli to koloba bolamu esika o pouvoir en place esali biso malamu to koloba te malgré mabe metala bolamu na bango mwa ndambo yango kasi to liki ete banda libango tikino lelo to moina lelo ko moko ya malonga te bebilaka loko ya libilaka biso loko bapandisa ngo to tombola mongongo kasi bobangi ba biso ya limoko baboto la biso mpifo ya biso te po ete Kabila azongi penza na bokasi boye atelemi atelisi la bino ete kala te akobima libanda tango Kabila ko bana ba manifestation ya bino no soko batama po sika kombo na ende ko tombwa pe mendele ba lisima na ye po posa ya mendele ya linene bakabole kolo ya biso kombo posa ya mendele za kanene yo kongolo bika leso na mabele ote po ete ba moni te yo kongolo ya limoto nyama bayiki ya richesse yo nango ko yeba ko saela te OK bango de batu basali yo za la moto nyama alors biso toko ya ko fungolo misuke te yo za moto nyama te mendele oyo batala ete bofulu ko alikati lekolo wayo bakoye ko tikela oto bika malamu basala uta kalakala ke yoza la bobele moto ya nzala basala uta kalakala ke mokonzi nyonso akokota la République démocratique du Congo ayokela bango soki mokonzi la boyi ko yokela bango bango bakoza malamu te yango moni eloko to banda koloba uto Félix ata kozala motema ya kosala malamu akosala te po oyo akuti liboso na ye ya libongo te yango boyi to elaka to bete yuda sa kwenza boalu kutungila Yesu boanga tabiuma aya kumpala kwa batu asala te po nzamba yebaki lokwa nzamba akabole te nza kubafula nge itungia tala lelo Félix akosala te te po boyi kosala akosala te parce que lo lenke oya kuta sike bongaki nini tango ya yebi pa moni bongo atika la passe wala yebo kote akabola yango na baninga pe baninga bakene babundi tumba bande ko langa so kaka tozui musée Laurent Désiré Kabila est libéré to kanga ne musu to lobato tonga ba mir to kanga est oza libéré mes frères et sœurs congolais comment ko zonga la pouvoir nango molimo musée Laurent Désiré Kabila elite président Congo zala un congolais au kapasa ba congolais apesa ba congolais aps bakende ba congolais ba jeune ba kosima mandoki base mibali ba kosima mandoki ba kokende mbangu kokota la Rwanda il faut attaquer Rwanda il faut attaquer Rwanda akomi yanga na suka kabuya rampusa il faut attaquer Rwanda mes frères et sœurs congolais message là qui ngole lo yangwana Zaïrois dans la paix retrouvée peuple uni nous sommes Zaïrois debout congolais. Dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Et pour les bons, prenons les plus belles élan dans la paix. Il faut que tu crées paix dans la République démocratique du Congo, non des divisions. Il faut amour, moko ya makasi primé. Tout élément, tout sauver pour Calabiso. Toko linga lisu to boma congolais moko te. Pe toko linga lisu te chef de l'état kufa la pouvoir. Toko permettre congolais ba finga une insulte wana te. Musée a été échec par rapport à quoi na makamna, mais maintenant tous a vigilant. Toko bundela mboka na biso na lolenge nyonso mais tozo senga na bino ete tout les biso banso tozala mutu moko Kabila asabimi na silence day Raïs Kabange abimi na silence day le 24 moye bande ko na feke na nzela ya bokambami ya président interfédéral na bango oyo ezali bongo na kombo ya Godefroy Mwamba bakokuta la bongo na bypass na re Libaya pembeni wana ndebo komona mongoloto ya nafeke bato banso ya nafeke bipa ibiso bozali na province onso ya Kinshasa boko mawana poete kozala milulu minene babengisi bino pona botombolami pe komilengele na bokei maponami le 24 moye moto nyonso o ayebi azalaka mokambila kati ya nafeke maloba ya mwana mboka président interfédéral na kombo ya Godefroy Mwamba abengisi bino banso mokolo wana na milulu makasi oyo kozala na siège la bino national oyo ezali bongo na bypass na arrêt Libaya opusani mwanda moloko moto ko kele rond-point nde okomona bobe libanda wana babeti pe mongoloto ya bango ya na fepe boya ebele po ete kozala mokolo wana putulu ekomata makala bakotikala mwana mboka Godefroy Mwamba azali ya bino kozala ya bino pazala kana bino pe libela la libela bo pesa ya maboko pe boyoka ye ya moto ya likati na ye ngana zali koliki ete na ye soki bo pesi ye maboko
nzambe akomimonisa mapebo komona mwa mbongwana na kati ekolo Congo. Matondo la bino banso la awande to silisi message na biso pe interpellation ya mokolo mwalelo ko éveiller conscience la bakongo mani ete sengeli totele matotiki la monguna nzela te lisu likolo ya liso. Merci na kabu ya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na gloire ngoma misape électrique et Pape Dieu directeur recherche stratégique et sango mokonzi pareil babiso soki nzamba pesi biso mpe matoko kutana matondo.